Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, kolo Yesu apambola biso tozabunguna tolo na TV eza bino servant de Dieu Mama Anne Kalambai. Mama tolo na se o mokimu bimba mesana ko sepela na ye o mokimu baba ko benga de gauche à droite babi mama tolo na se tikala kaka oyo zali ko changer te. Toye vraiment lombango liboso na bino na asi esika bino sobosa na bandako na bino sobo moni mama tolo na se bosepela ka toko ko banda pe maso na biso alelo bongo te esengeli to le canon bongo na régie to kende kozwa mwa loyembo ya fara na biso vini e bako peser mitema po ete adoration wana ezo peser vraiment mitema album na ye ya sika ezo bima to sala susu ni bien aimé solo na ye na lelo eza lisolo ya mawa eza lisolo ya pasi oya ba famille na tango balali na se bazo baluka na se bazo lela toyoki frère vini apaiser mitema na kombo na Yesu Masia nde toko bakozonga susu na plateau na biso kolo na lola nzambe ya mema nzamba Kalambai apambola biso toke na régie. Merci. Papa, et au regarde bien. Alléluia, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à crier, à crier. Fais du bien dans ta présence. Alléluia. Loyembo esepelisi mama Rema Sabaote motema ya pasteur Katalai e Makatalai Nzambe apambola bino esika bozali wana vraiment de ba parrain ya tolo na se bato baza ko poussa penda tolo na se ekende liboso kolo Yesu amona bino amona couple mbwaki ya papa Freddy et mama Karine mbwaki Zambia amona couple Mayamba ya mama Clarisse et ya pasteur John Mayamba kolo Yesu soki azongite kala mingi te tozokutana na couple Kalambai ya papa chéri ya Jean-Claude Kalambai et mama Deborah Kalambai pour être le 22 août le 22 août ekoinda te kasi kongenga po te biso na mema bana ya Kalambai tolobaka ki ya biso eyindaka te ya biso engengaka le 22 août tozala milulu minene ya mariage ya papa chéri JC Kalambai epina mwasi na ye mama Deborah Kalambai tokobina tokomela Bible le biete le mariage soit honoré de tous kolo apambola biso tokei na nsu na régie tozi su moke ya publicité na biso ya tolo na se epi tokozonga po tosola suma so na biso pasi na motema bandeko nazo doze bino kaka na ba publicité na ba adoration po ete na ye vraiment na lisolo ya pasi ezo sala pasi. Que le Seigneur vous bénisse. Toke na régie. Merci. Bandekoe bino noso na sabone na tolo na se 100% Jésus. Amen. Tolo na se TV 100% Jésus. Zongi bongo na plateau na biso. Merci Nzambe apambola pepe de Dieu nyonso tu ya tolo na se Nzamba apambola o mama Kadi Eboa na Orléans Nzambe apambola yo kolo Yesu akozwa lokumu soki tokotombola Yesu te tokotombola lisusu nani Nzambe mosusu azate me kondelasi ya solo na famille panu oyo babungisi mwana na bango bien-aimé lisolo na biso alelo ezanini na ningi na pesa conseil muke na ba famille na ba mama soki toza mwasi ya libala s'il vous plaît tikala mwasi ya libala soki oza mwasi o ba famille moko bayaki bokolo moko ba peselaki yo mbongo epa ya famille na yo mama
tikala mwasi ya libala mibali nyonso tu na mokili baza ndenge moko lisolo na biso lelo epesi pasi po te bato bakufi bato mosusu bazwi peine de mort bato mosusu bakei prison esali vraiment pasi na bafamille misatu oyo ekuteli na makambo mama na biso ya mwasi na kombo ya mama Pamela Kabakele Thomas eza Kabakele Thomas eza kombo ya mobali oyo abalaki ye mobali na ye kombo na eza Thomas Makwala ye mama na biso kombo na Pamela Kabakele Makwala. Il est bon pour moi. Alléluia, je l'acclame, je pousse des cris de joie, parce qu'il est bon pour moi. Ses bontés divines, chante-les avec moi. Son amour, alléluia, ses empreintes font ma différence. Je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'un enfant. Et lui est mon papa. Voilà. Likamoni ne komeli libota wana mama na biso mama Pamela azali mwasi ya libala oyo babali na mbongo pe mama Pamela aza mwasi ya pamba te aza mwasi aza ko evre vraiment na kati ya société na biso ya Congo akosalaka na banki moko penda ya munene banki azwaka pe salaire ya bien mikili ya poto eza vraiment eloko te pona mama na biso bien aimé mama Pamela a voyage katango alingi azonga katango alingi pe aza na mobali na ye babala na lopete na mosapi bana misato mama Pamela ayebaki kokende vacances azwaki mwa ba souci pardon ya mukie na ndenge na nzela ya mosala pote balobi na kati ya banki yende mutu azalaka vraiment conseiller ayebaka ko gérer mbongo ya papa na biso Vitar Kamere na mwasi na ye Amida mwa kokoso muke kotelaki bango na makambo ya mbongo epi mama Pamela lukaki kokende États-Unis pona kokende kopemisa mwa mutu po ete makambo wana elekaki penda moto makasi kokende ya mama Pamela akendaki na kopema na États-Unis ndaye kosala connaissance na papa na biso oyo ya famille Pano basali connaissance balingani kuna mwasi ya libala asali connaissance na mobali mususu na mboka ya États-Unis baba lingani kolingana balingani eleki mikolo bazala kapena libala na bango kaka na Bandekoe binyonoso na sabone na tolo na se 100%. Jésus. Amen. Tolo Nasetiv, 100% Jésus-Christ. Kila sio samulimo nani akofuta ngoe musalo yo sambo nzambe na kolia dongo andimelio natinga myolibela ndenga secret mama Pamela pa continuer akaka na kati ya ndako libala na ye ekosala ke papa na biso wana bakutanaki na États-Unis na fayi mwana ya famille pano papa ekoyoaki na mboka Congo ayekozwa pe poste moko pe ya malunga na mboka Congo papa komi kosala na Congo pe ayekozwa appartement na ye na ville tanga ekozwa appartement na ville mama na biso Pamela komi kokendaka na mayele kokende kokotelaka papa na mayele bakontinyaka libala na bibango kaka ndenge papa na biso Moïse Mbiye alobaki ete ko bombe sili libala tango ya koyiba ezalaka vraiment makasi mingi libalo ya koyiba bien aimé mama Pamela yibi amonike moyen ya ko continuer koyiba ezalite alingi akota pena na ndako ya papa na biso pandu po ete afanda penda bien basala libala na bango mama yaki kokima na ndako ya mobali na ye
Tango akimi papa Thomas asundoli papa Thomas na bana misato mama Pamela ke kokota libala ipa ya papa na biso pano pano. Bavandaka papa Thomas alukaka de gauche à droite alukaka mwasi na ye ayeba kesika mwasi akenda te basala divorce te eloko te bazalaki malamu. Tangu mama na biso mama Pamela akomi kosala sikoyo ba démarche ya kosala divorce po ete ya vanda vraiment libala na kimia na papa o mususu bakutana ki na États-Unis papa o aza na famille pano pano et puis papa na biso Thomas aye koyeba ke mwasi na ye akota libala quelque part nde ayaki kosala banquette kosala papa na biso asali banquette aye ko redécouvrir esika na ville mwasi na ye akimaki ndaku asundolela ye bana kena kokota libala. Histoire vraie esalami na Congo. Bobele kaka dimanche oyo euti koleka ya le 8. Papa na biso a utilisé ndeko na ye ya mobali bakei na eti na adresse wana bazalaki misato. Tango bakomi na lopangu ya papa panu mobali atikali libanda na mutu moko atindi grand frère na ye ndeko na ye alobi yokota kende na nkota la ndeni neza kuna. Et puis tango ndeko ne akoti sentinelle azalaki wana mokengeli lopangu ayebisi ye kende koyebisa madame papa kingandi aza na se ndeko ya mobali na yo. Mama pe faki azata mayele ayeba ete sika onazali ezai pa mobali mosusu mutu oyo aye kotala ngai ko rendre nga visite aza pe ndeko ya mobali nanga mosusu na kimaki libala na kitata na se to sila na bango ata na se to ba loba na loba ata na sentinelle ke nazate ya accepter alobi boye bisaye akota. Ya yebaki te ke bayaki na mobali na ye ayebaki te ke bayaki pe na moto mosusu tala maele ya diable soka linga sala likamna ndenga bungisaka batu maele vraiment ya bon moto. Bien aimé dans le Seigneur, lisolo ya pasi lisolo ya mawa. Tangu papa na biso akoti babandi kosolola na mama na biso Pamela babandi kosolola basone lisusu na porte. Papa o ba yambaki ndeko ya mobali ya mama Pamela ya liboso ayebaki ke ayaki na ndeko na ye akomprenaki ke muto asonaki na porte eza ndeko na ye ake afungoli porte ndeko na ye akoti. Tango ndeko na ye akoti na ndeko mususu wa mobali babandi discussion na mama Pamela discussion ekutaki pe ke mobali wana pe oyo ya makangu azalaki pe na ndaku na ye papa na biso wa famille panu babandi moto bitumbe bandi bandeko wana misatu mukolo mwasi na bandeko ne mibale babeti papa wana wayibaki mwasi ya bato babeti papa wana ya makangu papa o aza na famille panu babeti ye a mort kobeta basisi kobeta ye bazuye babwaki ye na fenêtre nasi bozomona na écran na biso ne bandeli bokomona ba photo ndenge papa na biso babwaki ye na se ndenge akufi et puis bokomona famille oyo couple o ezaki soudé ezaki na bolingo couple ezoyoka na susute mwasi akimaki mulibala akende kokota libala esika mosusu. Bien aimé eza pasi ndenge tozoloba boye ndenge nazosola na bino papa na biso oyo aza ya famille Bandekoe binyonoso na sabone na tolo na se 100%. Jésus. Amen. Tolo na setive 100% Jésus-Christ. Pan o ayibaki mwasi ya libala mama Pamela papa wana akufi sur place po te baboka ki na étage banda likolo koko ya na se akati motema mama Pamela na prison papa mobali na ye na prison point d'interrogation bana siko bakomi mitelengano ba mama etanke mosai na Nzambe na memeli bino lisolo na mpasi na motema na esengo te to batela mabala mibali nyonso baza ndenge moko ba mama oyo bozo balisa bana na bino oyo bozo pesa bana na bino na mabala mwana azalaki deja na relation mosusu azalaki deja na alliance mosusu alliance wana esili nanu te mwana divorce nanu esalami te yo ndimi mwana na yo akende kokota na pa ya mobali mosusu wana eza ka nazo pesa conseil eza ka ya mama na biso Pamela te parce que mama o aboti mama Pamela azalaki aza innocente na makambo nyonso tu ayebaki yango te ezo sala pasi
ba mama na biso mibali nyonso baza ndenge moko okokima na gauche otiki mobali na yo okekota libala na droite mibali nyonso baza ndenge moko même ata likambo ezali to bongisa to solola to yokana soki esimbi te tolanda procédure ndenge ezali toke na divorce to soki bokokene na divorce boke na divorce mais nayebisi bino ke Bible pekisi divorce Bible ezopekisa biso divorce nzambe na biso azoloba mutu akabola te mutu akota na katikati te na bato mibale oyo ye nzambe asangisi et puis Bible ezoyebisa biso vaut miel deke bapapa na biso mpe bozozwa basi ya mabala mwasi ya mutu oyo aza nanu mwasi ya mutu nanu basali divorce te yebake na ka nyonso yo kotia mwasi ya mutu na kati ya ndako na yo mobali na ye na ntango nyonso tu aza na droit ya koreagir po ete mwasi wana aza nanu ya ye yo oyo obalisi mwana na yo divorce nanu esalami te osepeli ozwi mbongo ya liboso olie mbongo ya mibale bapesi yo susu olie oleki malamu pambola nzambe po ete peki malamu tala ya baninga eleki te ya baninga eleki te papa na biso Thomas akoki kosupporte te mwasi na ye akende baswani te bawolele eloko te kaka na mobulu na biso basi tozalaka nango na kotonda na biso te basi tozalaka nango ake kokota libala epai ya mobali mosusu tala ndenge ememi liwa ekomi baprison lelo bana bakomi mitelengano papa na biso Thomas ya peine de mort donc akovandaka na prison ti mokolo ye akokufa lelo pe papa na biso ki président na biso asika sa koti Kisekedi Congo ezali susu Congo ya kalate Congo ezali susu Congo ya coopération te Congo ekomi Congo moko bo sali mabe okofuta mabe oyo yo sali mama na biso Pamela siko ozali mama yamba Yesu mama na biso Pamela siko ozali trop tard ezate mama yamba Yesu pour être otie deux familles na confusion na famille na yo moko na confusion na minute oyo trois familles bazolela ya Thomas ibalela mwana bango médecin aza médecin asalaka sika ya bien asungaka famille na ye koto oyo balela mwana na bango asalaka soki na télé soki ya ba télé Bandekoe, bino noso na sabone na tolo na se. 100%. Jésus. Amen. Tolo na TV, 100% Jésus-Christ. Comme kuna mwana na bango akufi sur place mwana na bango asungaka yo moko pe otiki musala na o ya banki ya kimia opesi mama na opasi opesi famille na opasi na ndimite ke mama o abota ki yo mama Pamela o ya mema ki o 9 mwana libomo ke aza vraiment na kimia avandi pena na boboto nyonso eza pasi na sir na tango yo mama no akokoza na hôpital na tango yo mama no azana akolela na tango yo mama na yo aza maboko na mutu opesi pasi côté ya papa Thomas pe na si papa na ye mama na ye baleki na ye bandeko na ye maboko na mutu bazolela ndeko na bango ake prison oyo akovanda vie na ye mobimba na prison aza déjà ya kokufa po mutu jamais akosala vie na kati ya prison mutu bapesi peine de mort o balobi ke akovanda ka na prison ti mukolo ya kokufa aza esu mutu aza na bomo eta condition que grâce ya Nzambe ekutana na ye mais grâce à Nzambe za trompeuse bien-aimé ekutana kana mutu nyonso te ngolu epesameli mutu nyonso te na ngambo ya papa na biso pe o aza na famille ya panu ya bango pena nde mwana kufi sur place mwana kufi sur place na si na tango famille wana balobi maloba mabe likolo na yo balakeli yo mabe parce que yo muto memi kufa na famille na bango yo muto memi malédiction na famille na bango yo muto memi kolela na famille na bango okumbi mikumba ya ebele eloko nini yoko kosala eza kaka kokima na se na makola Nzambe bande koyo baza na mabala oyo basali nanu ba divorce te bozwa leçon na lisolo o na memeli bino ba mama o bozo balisa bana na bino mwana no akotaki libala moko boye libala wana esimbi te
bazui nanu divorcité basine nanu divorcité oweleli kobalisa mwana nao na mobali mosusu ozui susu mbongo mama tala conséquence oyo ekomeli mama na biso Pamela ekomeli papa na biso Thomas ekomeli papa na biso panu epesa biso leçon pour ete epesa biso sumayele emema biso na ba dimension nyonso tu wana totiki yango na maboko kolo Yesu Masia nzambe apambola bino nzambe apambola bato nyonso bakoyamba évangéliste Anne Kalambai mama tolo na se mwasi ya mokonzi na bandaku na bango nzambe apambola couple Katalai ya mama Rema Sabaote et ya pasteur Emma Katalai na mosike sika bozali kuku nzambe apambola couple Mayamba kuku nzambe apambola couple Mbwaki nzambe apambola couple Kalambai ya papa chéri ya JC Kalambai et sa femme maman Deborah Kalambai Nathalie na Suisse na moni maman Rebecca Kalambai na Kimi Mbangu na kati ya Hollande na moni mosakoli ya solo mosakoli mama mete motema ya papa na biso Ezaï boti kala kaka na vérité zamba za nzambe tokolemba te ko tatola nzambe tokolemba te komema ba conseil mama ebwakadi nzambe apambola o mosai na nzambe apesa osusu makasi kende liboso kolemba te shibida bibish on est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Merci na kolo Yesu Masia oyo asali biso ngolu ya koyeba kokuta na susu lelo soki kolo Yesu Masia il est bon pour que de joie, parce qu'il est bon pour moi. Ses bontés divines, chante-les avec moi. Son amour, alléluia. Ses empreintes font ma différence. Je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'un enfant.